le canto dans la génération na biso boy parce qu'ils ont davantage na ko da musicien liboso nasko les premiers il y a ba petso pe ba wala nanga na sima il y a des difficultés au ba longwa ba ngo nga notre album hein voilà notre deuxième album nanga na phase promotionnelle il y a deuxième album nanga na les chancer na chancer déjà nga bangara déjà makambo wana ti après to liaka wana ti on est à cop na biso tango teka banzembo bongo neti ngande na teka nzembo moi 10 000 bongo so yembel da moi 17 personnes wana moi ceux qui 107 000 ceux qui n'ont pas bien été bon bah 117 000 si je me trompe pas au moins on va permettre que l'album est bimi maman on a soumis moi Jaguar nouveau les sous en fait dans la carrière il y a monté à l'oko sauté dans la carrière il y a malembe donc voilà na ligne ko zo pena tembele te pona obeta maso et puis ça biso ka mukie donc ne batu ba yebi histoire wana sur histoire le bâti donc na pour ça na le plus album na actualité eza lelo positionnement mais père a encadré biso ngana na chance yake na ko sa penze mona ki nzembo ko to ezo compliqué ngana bengi prêtre a ezo déranger asinga ah ok ah ba sala ngoboy na sir nanga na style nanga na ba fanatique nanga o balinga style nanga pona nini ko kanisela moninga no mabe pona nini ko nyokola motema motolingaka ye bebe nanga ya motema ye moninga nanga na bampiaka ye lipasa papa nanga kumanyo soyanga bonjour, bon week-end, on a eu quoi. Merci beaucoup. Bonne santé. Oui, santé super. Nous avons un l'œil du maître, l'œil de l'homme. L'œil du maître. Babili comme l'œil du maître des oboma. Bat mususu ba oki l'œil du maître ba musuku na ba siliki. Est-ce que bango bazoi ba kombo wana ngana lobaki. En fait ngana za défendre maestro en plus naza wana pour nous défendre ba villageois na ba villageoises na ba les chancer. Donc ils ont polémique elle va perdre la famille à Boutiba na par exemple 5 après c'est moko Arnold moko Isaac moko TKM mais misi mususu ba pese comme on est Patrick Beckham ba fâché ni père à boulay bon on est dans bon ba fâché les pères quoi vraiment ba fâché les na ba villageois prenez place. OK merci voilà merci beaucoup ba fanda ka tout ça sungi on se ko fanda et ça vraiment biso tokos. Bon retour au pays déjà hein? Merci, merci. Tokoma est déjà depuis samedi et jeudi passé. Et déjà, donc voilà, normal. On a biso donc voilà. Boulou ezoleka bien. Ouais, Boulou ezoleka bien. On a bandé des premières répétitions dans les gars qui mercredi. Et les gars qui vraiment bien. Là, on peut ça va merci. On va fanatique tout. Pour lancer on même pas na télé qui na zongi. Quand on a commandé ba na za dans mboka ba monument photo. Il y a avion des à la kaka mercredi na monagi ba répondre à invitation na bango des à la merci beaucoup nous soutenir l'œil du maître Nabino donc voilà. Parlons de répétition yebisa biso o salango bongo po anini to peza ndenge nini soki yo voyager donc au privé batu ba yo ka ba voana yo ba yo ka voana okutu te po yo voyager ba yo ka ba musicien ba ya na répétition pourquoi bo salango bongo bon déjà répétition le roi tout ça dans la débit plus batso bazoya ba yana plus pour na Patrick Beckham mais le roi nga na zagité ba répétition katagité ba bana ko sala mesco coulisses na résidence na 11e mairie on a juste à côté à INPP non to solo so monate ba lo ba makamba bongo bazali biso to na lobby ka place résidence on répéter ba comme na lopango le kaka non bon nga za mtama mabunguti na projet na la chance les premiers mai au no baxa sur 3 titres le titre moko nazo yiba na nzembo mo na imba Edmana Villanova prêtre ebsinga rose apenzembo tema to mbina ye maestro Fabregas no chango pika na projet pour le 25 oyo déjà le 25 avril oyo tout bimisa mo na biso moko sous chanteur na biso moko Zulu 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 to misa nzembo na moko na compte na biso ya Villanova le 25
Ah, ok. Un programme déjà, les premiers mai. Donc, tu as fait du travail. Le patron va faire un travail. On a offert une musique. Et c'est que maestro le gros ça la bon. Rose ou apeta oyo, moi comme cadeau tout ça là. Pour toi, maestro. Dans la route, on featuring, tu pas perdre tous les jours, tous les temps. Donc voilà. Et ça que, on a 3 titres. Les premiers mai oyo. Naba air na biso wana tokutana na ba YouTube wana ba okutana nango 3 titres oyembi nini bolingo kaka 3 titres na yembi nzembo moko comme nango ingratitude na yembi si ba chanteur na ngai na yembi si quelques chanteurs na ngai pona kopesa un peu moins visibilité pour moni ezake lelo toninga ke air na répétition na voyager moi bon mona ba musicien ezate moni so ikezaki bana moins visibilité Robando Zalapé, on attend un azate bazo défendre le mouvement. Là, on a boulé, on a mis à quelques chanteurs, baemba. À part, on a un moment comme on a compliqué, mon qu'il est comme compliqué. Dans notre expliquer réalité à Vinde Zalara, Mutazo Bundana Liwa, Olo Sungae, Modo Filmo, au réseau, pour le bac, Yozala qui a Kufa. Donc, mon qu'il est comme compliqué, dans un titre moi comme on a compliqué, dans un titre moi quand on bis qu'on a maestro comme on a WhatsApp. Bah, titre, on dit que c'est qu'il a battu jeton, hein. Ingratitude, nana ingrat, compliqué, nana compliqué. Ce moni na bando WhatsApp, nana zara tout le temps. Ingratitude des abos. J'ai dit déjà. Nazwa kiango baje, zokezala ki a vrai. Nebela confiance. Malobozala ki olobanangai. Zoka message. Moto zozo kisa. Ezakaka moto yoloba ki olingaka. Moto yo zobonga meza moto yo lobaki sona comment un message tu na compliqué ça boy compliqué moi qui l'ai commis compliqué moto zobunda na liwa on le bosunga bo filmer bo tena ba bo sala ba business bino compliqué commis compliqué Yoti ya tongo ngai na komisa yo fufu ya mpokwa kuna ba yo shida ngai na komisa yo de base compliqué moi qui l'ai commis compliqué moi na raison avec ofunda na la police ole ba kotela ye lokola zanga mbongo bakangi ba chena boloko compliqué moi qui l'ai commis compliqué vous comprenez na plus na ba réalité tu es dans un WhatsApp, on a mis ce qu'on a maestro, Isaboué. Bébé, Yakovanda wa, Sokyo zonge wa, nako yoka bien, nako reprendre, récupérer bébé. Félicitations, en tout cas. Merci. Nazarki na rep, nazoka niveau répétition, zoka depuis niveau bozo yembela, et zo promettre. Mais pourquoi bimisika? Il faut le but de album, mon rot. Bon, on a moni, on a terrain. On a mis c'est les moments non, on déjà, on a les chanceux, on a chancé déjà, on a bangara déjà marambouanati. En plus, on a ébiqué, on a mon à mettre. En plus, on a villageois, moga oyo, batodo lisango, batodo beaucoup longo, plus village, ba villageois. Moni, on a congolais, on a bangara ndeti maramuni na mboka na ngai. Na misaki, on a bandi les projet dans la chance. Premier titre de la musique comme on c'est les moments. En fait, c'est les moments pour nous royambango, c'est un expliquer ba fanatique pour belé ba kansa on na longwe. Après nous expliquer bango non, nga fidèle, nga villageois solo, villageois en fonction, naza permis na maestro Fabrigas, nazo ça la carrière na ngai papa m'tapese ngai opportunité wana sa carrière, naza la fidèle na katanini. Na ebiki to bando ko ba sera kala le canto. Dans la génération na biso boy parce qu'ils ont inventaire te na ko da musicien liboso oyo batekem e basala maman ba me kokanisa côté wana moi dimi donc naza pena artiste jeune oyo a sa carrière peu fidèle pembeni ya patron na ye maintenant ça la makambo na normal les ala kaka ngaki na faire comprendre na ba fanatique loko na moni ba on a liné la bango ko 3 titres biloko rolia tongo ya midi pe un peu quoi après wana na wa renoncer bango ko date oyo na ko s'il c'est la bango projet dans son admission oyo et roumé la coûte. Ah ok. Pour nous appeler temps ya ko ça la promotion na ngomoni ezalaki pour le premier mais na ça titre mort on a mis ba chanteur clip nango mais na audio nazo bimisa compliqué na WhatsApp
après 2 semaines ou 1 mois après nde nakoya kosala baclip wana mosusu en fait nanga nasala carrière ya monte ya lokoso te nasala na carrière ya malembe donc voilà osoulevé eloko ya kitoko nani sikoyo osala carrière ya lokoso baza ebele ntangako nga mpenza omoni kisongi basi bayebi na bango nga leader ya basongere tout nayebi kola leader ya basongere mais tanga na yo epi bakanga o te bosala elo te soka yo tangeli ngaka bato oyo leki mpona sokota awa olobiki na leki bakestion eza ya ngai ti ozela so obengisi nga na siège moka sotangeli ngai nga mpe kaka naka répondre oka tout de suite là yo leki banani kwa yo bongola ngai non tozosolola en fait tozosolola topesa bafanatique bana bapani baolanda biso la napesi deya babon week-end na bato nyonso nauti koyoka mpe ate kama topesa nouvelle moko ya frère na biso mo Fali aza coopérant na même ligne na boulevard wana aza na frère na biso mes condoléances na famille tout nga na mwana Tchangu abeti lisolo ya Tchangu en plus nayebi frère yango bien donc nazalaki te donc nayaki na Abidjan seke sangongo ekomi nayebi te so ekomi journée en tout cas de cœur na famille mes condoléances na otunaka te quand même namoni ayebi sala na Tchangu na otala na participer quoi. Parlons de ton travail, bato ebele biso totambolaka na cité totambolaka bino des fois ezara po tambola fo keka esika ozo kin mais biso tozora temps ya kotambola partout bato bazoloba ke ozo sala wana eza nango ya lokuta aussi olonga na pa Fabrigas bolinga bo masquer biso ka elo moko omoni déjà tina loba no fana ke Dubaï déjà daki mois passé na retardaki yango mpona makambo ya vol mpona mama voyage na biso ya Côte d'Ivoire pourquoi okendango bato bakokanisa nde alongwa komosala makambo na ye nalingaki nauta na voyage na biso ya Villa Nova amoni mpena ke naservi peka obongisa micro mwa ndambo voilà analoba ngo so copie ya Villa Nova na kotika makambo na ngai na servir Villa Nova po eza lokola mwana na kati ya ndako ozokosa te nazobisa yo français yo mpenza babi Zénith yango nazobisa yo kende na orchestre oza na $100,000 nazobisa yo ozonga mpo nini olingi otiela biso mafuta ntaba na monoko ko eputa biso te motoli yango zela nayebisa yo moni aza boye soki voyage moko eye sikoyo ya Villa Nova ya bandundu ngana na Zénith moko ya même date nazo obligé ko pousser Zénith na ngai pour garder fidélité na ba fanatique na biso pour nini okosa mokili pourquoi na biso na bongo oli chance ngana na ngeza nini producteur na ngai za yé moko Fabrigas donc air contre zoya mbala moko fona en fait fona cheka ngona yé moko en fait moyen to kutana na makambo zo ba ne bando zala te pour ni pour se contrer na tout na moment prêtre kuna ndeni ya bino to beta jour tel maman na yebisi producteur avant na signer obindeni ngachanga pre wanat soka boy na monika da problématique ayo lukena pas problème ok oui déjà biso to tout anara déjà te na ina tour mo fana ça na Dubaï vite fait pour na ba tournage mais na sala mo prestation mo côté kuna na retarda ki on mukie pour na makambu ya voyage na biso to ya Côte d'Ivoire donc na yebwe déjà samedi na ozala si tout va bien na Dubaï pour na combien de jours si tout va bien 2 semaines. 2 semaines ou 2 semaines au privé puis 2 semaines na soke belé nana koni na 2 semaines men loko la fana misa na ça l'effort na comme ça on 6 jours ok na comme ça 6 jours son abimisi na silisi après na ko beta sous tour pour non linga les premières années au bimanga mona za na sur terrain na mona nini ba fanatique donc en fait na guya na misa c'est les moments ba fanatique ba yambango bien parce qu'on a comme na guya na misa sur 3 titres na ta non nzembo nini fanatique olinga na me comme calculer na ba peke ok c'est que faut na travailler à plus koto ndenge zo baba guana ozo baba guana 3 titres oso ebimi pesi sous makam ndenge c'est le moment epesaki yebisa biso yo zalaka na rosa boza wapi ozalaka pas le maestro nazo comprendre na lera na Villa Nova na lera sous na mouvement na ngamoko siko yo lingana longwa ndete na Villa Nova po ebando manke ngati bambongo ya Villa Nova rebimaka ebi kombe de yaya obatika bala wana ngana zorango ya solo siko namba no manke sous bala wana tout ça la matro donc en fait Villa Nova eza le rôle équipe nationale omoni
Lelo Patrick Beka m'a sa projet lobby pe na yoka qui impact pe pour appeler ça sur 3 personnes ba boursier. À mon phrase kalata zo bimisa roulage et une victoire. Impact pas zo bimisa amisa musanda si tout va bien donc. Ah ça la bongo c'est parce que mon ba musicien ba komo ki maye yango na ça la bongo. Non même pas. Maestro là il na label déjà depuis kala. Abimisa so na bosanité yango bimisa Tatiana Cruz na les hommes Mibali donc il a eu projet dans ya maestro déjà mais tellement il a eu projet na papa ko dévoiler ba secret nyo sorti ka papa na so beaucoup là aibi mo qui n'attend tel la kosa la boy ngape na zaka surpris aib singa ke Bekam ndeni est-ce que kosa la projeté mais c'est prêtre na ça la projet te ngana ça na ngate asa ozo banga pona nini oyaka awa na yebi en fait ngana za kino en plus na congolais na yebi ke un artiste soko sa musique elo aliboso a composer nzembo soko mando yoko la musique yami balé composer ba vocal en plus encadrement na yo RO luka na mouvement aux rapport sa visibilité pour sa carrière même si oui prêtre wana ko citer mais ngana opeso carrière ngo ya bien amona yo mono sa carrière OK yango makambo biso to sala en fait to sa carrière mais père azo encadrer biso ngana na chance yake na ko sa penze mono ki nzembo ko to ezo compliqué ngana bengi prêtre a ezo déranger asinga wow OK ba sala ngo boy siko guya bongo ozoyebisa ngana longwa siko sona na longwa babilo wa bongo na ndoto na sunani yebi difficulté oba longwa ba ngo nzambe na ngalo témoin sirement ba osa biso sinto komi na suka ezaki vraiment pour ça to joyeux ndé bal to la obaki to loba na ko loba bongo sa ka siko ça biso défaut mais toza ko assurer ba téléspectateurs na biso soki 3 titres en obimisi to ça vraiment plateau spécial yo na ba musicien awa tout ça songi ya makasi en tout cas mot de la fin na yo mot de la fin na ngai balandi en honnêtement mot de la fin na ngai bomoni kama mo français salinga na émission na ye promesa na ngote en tout cas na pesi ba bon week-end na ngai na grand prêtre bonne guérison ko tozali Ilo Pablo Ilo mon vieux ebikaka Tony Ilo kabongo ebikaka ko tozali bonne guérison ko tozali na pesi ba bon week-end na ngai na ba villageois nyonso sauf personne na PSP bon séjour au pays na Kyrios bon retour au pays maestro Fabregas na répéta wana coulisses na ngai et salama na 11e mairie na résidence juste à pembeni ya na lupango pardon na lupango kasi dans voilà tosuki ka wana OK merci beaucoup na PSP ba bon week-end na TKM boende zalaka en fait makambo o TKM osala va soutenir ils qui les sous-souter ils qui sous-souter à remettre ba commettre valeur na artiste ils qui sous-souter bango bandimi ko zong sango en tout cas dans mutumo boya ko chai côté mon boy ba chai tana dembi la mon boya protéger que pour compliqué c'est bien dit Eric Kitoko ya yo ngwana mascara vangu balobi bango mi balé wana pene leader so lingo mona leader okuta ina bango en tout cas ça va bien Eric Kitoko nini mascara seko président Zaki à l'aise hein? Non, très à l'aise hein. Oh, il y a parlé na très à l'aise malgré tant d'imi hein. Na l'aise vous a parlé là déjà. Na PCP ba réel tout ba ya émission. Isa Makanzu. Elohim Lutumba. Na PCP na biso pe on a longue jambe quoi. Des longues jambes. Victoria. Yimta yamba déjà coup d'entrée donc rien à dire. Merci beaucoup na yopé. Boende zalaka kende liboso. Les gars bango kando les gars bango quoi. Amen. Voilà. C'est bien dit en tout cas na tikelo plateau awa Isa Makanzu asaka na biso kana voix ngoto kande kunga ngali ngaraso na mbi musicien Kungande sentir vraiment. En tout cas, la rediffusion de cette émission déjà demain, dimanche à partir des 0h debout. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement et bonne suite des programmes sur la PS Télévision. Bon week-end sur vous. Bolingo nangai na mesana kobenga yo ya pourquoi privilégier mbanda oya mwana tapasi oyo ngana yo to mona tengai publieta photo mbanda yango na Facebook. Topetinelanga ta numéro na ya WhatsApp. Natala soki aleki ngai na nini. Parfois pemba zobimi ces applications ya téléphone. Tentira zobimisa parfois za photo shooting bébé ya kovanda wa.
Dans la zone de la yozoboya, c'est les moments. Pona nini kokanyisela moninga no mabe. Pona nini konyokola motema motolingaka ye. Bebe nanga ya motema ye. Moninga nanga na bampiaka ye. Lipasa papa nangai. Kumanyo soyanga. Samuli momo tema pima bantu nanga.